débuter Liboso. Ouazananga pour tout moi question de faire plaisir. Bonsoir Blaise Créateur. Ouais, bonsoir Joyce Ngando. Boni. Bon retour dans le pays pour Zaghi Libanda. Merci. Moi bien vendredi comme d'habitude pour Joyce na bango zongi. Non, pour Mathieu bon je sais pas ça. Mandinga mabete Mathieu ça me dit boulot sans polémique ça là bien. Mais absence na présence na yopé ça le verra bien. Et on monte et verra bon tout le monde ça. Voilà, bonne guérison, Blaise Créateur. Ouais, merci Pena. Bah, Blaise Créateur, moi, santé à quoi que ce soit, bah, notre autre, moi, Libanda. Bon, mais, moi, voilà. Tara au côté, linga bien, peut-être oiseau là, Tony. Eh, tu déchaîné, moi, ni biso, toi, soldat, tu vas faire un mando, na biso. Pour la banana, en tout cas, na présenté mes condoléances, na famille, nous sommes congolaise, mobimba. Oui. On a la moine à Luanda. Na Luanda, on a très bien. Donc, héritier voit ma place aux alliés, tu vois, héritier voit Manzambe na bango. Congolaise, aux la meilleure dédicace dans le générique. Viens en partie Mambolo, Weston Chimfundu. En tout cas, Roi Bilamba, Maître Chora, Boza Ebele. En tout cas, Boza Mouebele, Yemoko, Serge Manzambi Dokolo. Des toi puissants. JC Moudiabantu, Mbota trop place Bozali, Nabi que tu as éprouvé. Et puis, bon. Nabi toujours continue. Maman, mon Dieu, papa n'a rien. Tu vas vraiment ébélé, babi. Tous ensemble, tu les lances. Mardi, mercredi, na tongo tozala na Luanda. To kabola pe gamba. Blaise Créateur, tu es dans ma soeur place pour au Kenya. Comment ça s'est passé? N'habite tu es pas image mais quand même PC la rara et les kindengeni et tout. Bato balingaka Jésus de Nias le padre na pesi no ba bonsoir place à mon patron social. Leader à Lorenza la veille comme ça na facilité. Oui, à solo. Tozali moi libanda, tout seulement va tourner belé, to utaki Nairobi, to bête des productions, to uti kozonga na minute oyo. En tout cas mardi, si je ne me trompe pas, to zala bongo na Luanda bozela biso, to na concert le 31 hôtel Alvalade, bozela le padre en tout cas ndenge bomesana ko sepela to sepela sabino. So to uti Luanda, to zongi Kisasa, to zala bongo. Luanda les 30 euros. Les 30 oui, Luanda bozong à quand? To mais la te pour to zapena cheval. So to zongi Kisasa, to zala Centrafrique, to beta na Bangui, eza festival moko ba bengisi le padre. Et puis to uti Centrafrique to zongi to le 17 juin. OK, c'est à bon à Moscou, na niveau ici. To zala concert musu to beta na salle mo munene to zala parmi ba deuxième congolais après Taboulay, papa na biso, le padre to beta. So to uti ici après nous on ma famille ça. Mais on est à moi tout le bateau est pour ma famille on est amis et le mode sorti mon venir à Gaillard le sous pour ici ça dans les bandates ya munene après ici donc solo mo venir à munene ça mais na za autorisation Blaise Créateur dans la carte non c'est normal les aka musala biso na orchestre na biso so zo respecter kaka ba consigne il y a coach na biso il y a leader na biso so la biso ke beta 11 so ko respecter ou bêtis ça les actions bien au Tchebabi ou Zalaka la d'abord de fois bazan c'est parce qu'on va respecter les padres azam ta sentimenté yé soko yebi musala replacer yé ataka d'abord bazan ba yebi musala non eza équipe nationale équipe nyonso to monaka ata ba ke compétition ba senga ka liste ata 24 b à 25 mais na terrain ba beta ka terrain ki na rapport yebi musala par rapport ngai na yekola musala na nga na yekola pona zala deuxième t troisième par rapport aux autres Joyce nga na yekola pona zala parmi ba les premiers nga na linga te mutaleka na musala aux le quantième na ba animateur na zaka parmi ba les premiers parmi ba sala ka boulot na bango bien Blaise Créateur aza na linga te na za na sima mutu na linga pété mutu alekanga nga na linga na beta ko leka na linga na beta ba tutu po mutu na be place aza il faut linga beta ko lekanga non Blaise va cri na beta ba animateur nyonso ya groupe wana mais quand même na za FIFA o mikolo ba ben na FIFA ba non ozondima Blaise ozondima to ozoloba na lobi boy Blaise Créateur a travaillé à te poza na sima mutu Blaise Créateur ba ambition nga bana na yola musala oyo vela nga la die so ba yebi na sala ka boulot pour nga na lekande bato. Alors mon tu peux sur la fort à ça la pour les kanga on dit ça la force à travail. Donc ceux qui comprennent bien Blaise Créateur le premier hein dans l'animateur à groupe. Ndé Nazara nabité que na lobi boy. Par rapport aux autres. Na lobi que Nazara le premier na biboy. Na sala ka musala la ngate pour Nazara deuxième. Na sala ka boulot pour Nazara parmi ba le premier. Et puis au boss en été Nazara FIFA ba animateur. Ba capitaine Bazar, ba général Bazar. Ah na groupe na bino hein. Ndé kolanga lo beso azala honorable général Etumbazali ba capitaine Bazar. Donc FIFA na ba animateur. Nazara FIFA ba animateur. Donc FIFA pourquoi FIFA? Talara FIFA.
Donc FIFA ça vient moi likolo, na suspendre même capitaine, FIFA suspendre même. N'a pas au poste. Nga mon Blaise créateur. Ah, yo mo mi pesi. Na FIFA. Vous êtes trop sûr hein. Nazara FIFA. Nazara tate. D'accord. Blaise, tout ça alors moi Simon qui par rapport au tout le bakedan et le montant le tout à l'heure là par rapport à faire rigolo à ça là je sais pas quoi. Nango bisabiso un petit rappel peut-être dans ma moleka kala mais ça bien moi rappeler ça là bien. Tarabato les spectateurs nous va tenir c'est bazate moi belé par rapport il y a ndenge Blaise azalelo est-ce que les anigno yo gagna peut-être par rapport il y a place aux acquis par la coste nous n'osez pas faire Nino gagne pas peut-être succès, voyage, autre chose. Moi, il y a la télé, je suis à l'hôpital, la TV, je peux n'importe quoi. Blaise facilité, Joyce, Blaise a un garçon, a sérieux, mais musique, ils ont réglé. Si tu fais double face, il faut double face. Bénéfice, nanga place na ruta. Nakolo bateke nion so so yende nité mais. Le baka pas la coste. Na sepelaka. Otanga kombo na été. Na sepelaka une opportunité. Olinga otanga kombo na été. Donc otangi wana ba comprendre déjà. Au Blaise a otanga kombo la coste été. Tout ça le problème n'est pas ça. Mais tanga kombo le baka bénéfice. Bénéfice nanga et pas vie nanga imvoama. Place na pas ça. Ouais. Bat bala nanga. Na sepelaka mingi et puis iloke markanga opportunité au batikelanga na charge d'animation. Bonioma c'est que bien. Et ça va générer quoi marquant. Et ça là qui va comprendre des forces. Puis la cause c'est ça là qui va qui Blaise. Mon une opportunité, hein, opportunité wana où il y a aussi que l'anga espace. Il y a on aime ça là quand même grandeur à Blaise créateur, nous a reconnaissant. Nous a parmi animateurs au aussi que les génériques bandeti suka yemoro, Abdul Azana Djid Abdul Ayebi, Yassimara mix wana et atara ba générique au Blaise beta ba telema. Donc voilà, la coste a contribué à payer trop et pas naïo. Et bénéfice, il y a fait réserver il y a les padres dans le bateau pour. Il y a les padres, son habit est nion, c'est comment la facilité. Il y a les bossons, on va bien, on a un arrêt à piéton. On a la benz grâce à les padres. Les lots, ma vieux pamba pamba grâce à les padres. Les lots, ma mouture, ça a une difficulté comme une facilité. Oyebi Joyce, Oyebi Blaise à Kalana, Blaise à l'élo, le padre a contribué trop et puis à tout ça la caca et puis à commis ça à un niveau international. Mon Dieu te va nous boy. Montaza câblé, soit à trace urbaine, au moins la Blaise créateur la facilité. Soit à trace Afrique, au moins la Blaise créateur. Voilà. Grâce à les padres Lélo, vient en comment la facilité. Voilà. Puis meilleur animateur congolais. Donc mon a Congo. DJ Abdoulaye Yebi. Donc Mikolo Fona le bapo disque. Pourquoi ça dit Abdoulaye Maman? C'est Yebi. Mais ça lobby que ça mais ndenyo zo mindima yo il faut la lobapo disque zo bima uvani na FIFA va animateur to bini ni ada ça va boss parce que c'est les choses zo bima poto on monte disque zo bima bo Blaise créateur à boîte ya on a zo ça va massa na parler oui na boîte ba chele oui na danse va boss na beti ba allez moi c'est les na mama chele oui na quartier mama ne la fondo ya pamba fondo ne la mi bale chele oui Atala tagishiba migusa mipendeli banda chele wi. Dimasa mamone la tima buta bible na mabobo. Hey! Kende kuna na vile chele wi aselisi babwate. Ale salela yebizeti. Azala kana yepete. Ale dindela ye moke. Akoya kana ye mayanga. Asala na lofundu na quartier na bango libanda bazwake na pete. Pete. Aïe, Frida, non, à soupir à moi, c'est à solo. Ah, pour majuscule, vous dire. Comment la qu'est-ce que j'avais dit? Album, on a vu sur le Pena Robima. Dans le sabat, tout animateur, tout à Congo, Banoro, Massa, Langa, Big Baba Bossé. Bobo, c'est ma casse, qui a Blaise créateur, na boaki. Bilo, on a Betty Kuna. En tout cas, rendez-vous na bafle. Bah, il y a un Betty Gatarate. Banaki, parole, bon retenir. Réal patron image on a dit que vous allez pour se simiter dans qu'est-ce que j'avais dit sur les bini lukanga mambo na sali kuna Joyce na ebi ke ba DJ tout bazar au sepela et ba beta générique na biso na ba bafle ça repos vraiment merci Blaise non le sommet était donc vous en malade quoi oyega parce que falouya un dernier mot pour Kabouanayo peut-être par rapport à Angola vous comme quand bon bana Luanda boze la biso en tout cas sauf na bola mungi bena mercredi na tongo mercredi ka na tongo e ga bola muka beaucoup tanina ba poulain les padres faire rigola orchestre mobimba au grand complet donc boze la biso tozoya wana ba voyage des belé ba contrées des belé mais oyo to beta la 7000 ça qu'est-ce que j'avais dit les a dit que on a mis que ba tout bazo élabore nzemba Nicolas nzemba marka et Bimako normalement mon programme appelle ça qui biso ndeto kende Luanda boye boro concert aux beta
na vente album bala. Ah vraiment. Donc on les a parole au konzalo baki. Donc bo anzemba gigola anzembo échappé mo bobé ezoya bo sepela. Mbote nanga mingi rapidement na ye moko Mandela Mukonda. Mandela Mukonda vient na ngai. La na dollar na dollar Blaise Créateur azoya. Dona Monica na Luanda chambre na ngai wana ka place na vandaka. Na Marti wana na zoya. Mama social. Ye wana mbote mingi na Sylvain Lumbila, mbote mingi lisuna Nadine Mbouili pasa. Mbote mingi na Papi Messi, mbote mingi na Junior Kimpulu, staff mobimbe soutenaka nga Blaise Créateur, Igeta Longanza la femme d'affaires, batutu rafle yongo. Nazoya wana puis mikolo bozela kaka. Abaza mela soki mongo esilie, telema kende, kosibisa chambo te kende na malembe. Oh lelo lelo lelo, mama lelo le toko baluga, atana etoko, lelo 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 toko mbuluma, atana mabele lelo, mama lelele ata sentime kanyo na kikoso mama, lelo lelo toko baluga lelo, wabloge zoya. Les créateurs par rapport au temps en côte à la d'été à Bakriana Temena Luka. Mais Kabakabas international, Elvis Galaxy Lubiku, Venangaï, De Gaulle Mata la Londres, Yemoro, Leonardo Nice, Colombo. Merci beaucoup Blaise Créateur d'avoir répondu positivement à notre invitation. Voilà, fidèles téléspectateurs, tous en là. Bonsoir. Qu'on a bon sur la dé. Nandine. La Luanda. Débordage jeudi. L'homme de Tindindini Wabi, Tindindini est bêti pour le album est belé. Pour le gars? L'album est belé. Là, ça n'engage que bateau album, on a réseaux sociaux, il y a des bêtes cadénées. T'es bêti pour le album boy. Et lui, ils ont coupé l'album. Ah bon? N'est pas tout à l'eau. Vraiment, on a envoyé à tel ou pas, le bango. Ils ont un thème dans le lobby. Donc, on a eu un peu de plaisir. Donc, il y a une pub. Le phénomène, tout fanda. Ah, merci, Josie. Voilà. Phénomène, on l'a dit, est sobé. Ouais. Phénomène, non? Oui, comment nous en va? Phénomène? Comment phénomène? Ils ont un combo unity. On a mis pesa. Donc, on a mis pesa. Phénomène, on a mis pesa. On a mis pesa, les rois du rire. Ils sont bien, pesa ngaye, pas ya acteur, on a recoupé un groupe, on a bandaka. Bon, de repartir biso donc fait ceux qui ça sans pardon. Il a appelé ça comme on a un groupe Mukubi théâtre. Oui. Pas mais c'est mbamba boisi à papa. Mais comme un phénomène il peut ça te ba igo il peut ça ngai pas ba actrice na ngai. Phénomène ndé na mi peut ça te pour na phénomène. Ouais, phénomène par rapport. Na ça phénomène. Olanda ouais rato au moins il y a Benson n'est pas un phénomène. Il y a un musicien ce qu'on phénomène à un comédien. Bon. Donc on m'y fait ça par rapport il y a ouais on fait ça t'es un phénomène. Vincent n'est pas m'y fait ça comme on a t'es un phénomène par rapport. Ouais on a un phénomène. Par rapport à Nine. Donc phénomène donc mon phénomène donc yoibika donc ils a combat mututi. Donc phénomène ils a événement. Donc phénomène ils a makambo tout le monde a un kilo et les cac. Donc net Vincent est un phénomène donc oh ça là donc il fallait qu'il y ait une sala. On a peine à ça là. Oh Nini, ce bas sala il fallait qu'il y ait une sala. Net yo tu le bas qui te dit. Non, il y a c'est félicité. C'est ça un plaisir à faire. Non, yo mo yebina yo mo zele kangana lo. Oui, c'est une publicité ils ont bêtement le quoi disque. C'est un plaisir à trop parce que on a ça là. On moni a un phénomène. Na phénomène parce que moni na sali lo mo pib. Mais ils ont bêtement na ba boîte. Moni na boîte. Ba tout ba na boîte ba bina terre. Les gens ba tout sous kene ka boîte. Peut-être assez défoulé il comme que joli mutu que na se distraire na na boîte aye na ba problème na ye a son bitam sutala na ba whisky peut-être bouteille à whisky zote kama tam susu na $150 utumso ayaki a son bi 10 champagne 10 bouteilles à whisky par contre il y en a ba 1500 maintenant avec ka kiti abosani ka mta charisme à répondre na kiti ndi c'est ça facilité phénomène qui derrière toi pour habiller les questions kaya ngwana Jesus Christ. Oh, yo qui en anglais, mais même musique. Jésus Christ et puis na population congolaise donc tout ça. Voilà, phénomène tout est dans ma solo il y a production il y a Angola, aux Aki en Angola. Voilà.
na brigade ça va battre na profiter pendant la ça va papier Messi Mbote bazolandanga Mandela Mokonda donc nayoki chez congolaise bazana matanga donc ba condoléances père ton âme pour tout perdre Gauthier Mundai Gauthier Mundai donc na simana biso ozwi ba problème donc toujours fortifier vraiment famille na yo baza consoler tout ça. Voilà, parlons un peu de la production, il est bien et tout par rapport à yo mon artiste. Ouais, il est bien, il est bien, vraiment voyage il est bien. Il est bien parce que Zamba battait la vie sur tout le monde. Donc il y a eu la première fois dans la province où on a eu Badundu, on a eu un Bogosé. Donc nous avons Angola fait Bakabela fort. Oh, Bogosé à Kota Bouipenda pour sa démonstration à Kamu. Donc pas na gendo kuta donc ça dit na moni ba lukapa na moni ba province wana nyoso tu wana banzazi uzomona toye ba mala nini nzelo msusu wana toyela ki ya malange to moni ba mushinda donc tout ça quoi donc voilà donc ça dit comment on a déjà ba mboka wana donc pona nga donc juste ça par rapport à yo parce que dans ma bataille et puis parce que mon est bamboka et non par rapport à tout le monde a eu ba famille bande comme soupe bazala et par rapport à oh il n'est que ça là ba tout pe ba yaki ba na ba production oh to betaki ba c'est là qui parce que ba mon a phénomène et souba c'est que ça ba ngotam sous na ba image mais ba msou ba zoki occasion pe ya aussi en live comme ça et phénomène par rapport il y a peut-être oh on est que ça tourne dans pour nous tant qui place peut-être aussi imaginer plusieurs choses que boui au bandor kantana au kutaki par rapport à moi les ans en conjoncture déjà na ya mboka parce qu'on prend ba réalité mon voyage les ans ba réalité de bino mto bomo na pas évoqué mais en général voyage les cas qui bien mais siko déjà le quoi mboka pe koto wana zana ya otenga ma bon bandeko baza kuna ba kolimisa peut-être langage ba ko setela na ngote mais ba o pe bango mo baza wana bazo bisa biso pena ke phénomène boyi na tamu boyi mboka zana pena ya moi kotenga non pour décourager bah au bana programme au kindete donc voyage na voyage et puis groupe na groupe ya ndenge no mais ba production il est cas inango bien ngana kenda ko accompagner brigade c'est mon frère c'est mon donc aza mister tant aki na contrat na ina ba producteur na ye abi singa phénomène de nini c'est tout ça la route wana on a tala yipe ke na calendrier na ba programme te bon donc c'est pas là inanga to ke na biso qui est la production, tout la province, en tout cas, en général, il est cas. Et par rapport à rumeur réseaux sur qui les gens disent qu'au phénomène, Abébana qui n'a producteur naïe, ou ils ont bon Didi, mais Bana il a niveau mort, tu dis n'a point peut-être, je sais pas, il y a un film à la aussi manando, je sais pas moi. Même pas. Ils ont le coup de. Na droit on a té, na droit parce que na limite. Parce que phénomène à mon équipe on naïe. En fait PIB salama quitté et puis oyo kanze peut-être ekokisa makite ngana yake na droit na te parce que contraire yaki ya ngate yaki ya brigade ngana kenda ko accompagner brigade mais na ko te na me kai na ko expliquer didi kumona yango wana yo na pesa ba mbote na musika bo msaka te ti kuna pe to bana ko chi mais na bana ko tal se mo eloko moko ma ba production ndenge zala na bana tal se ka juste non ya yebite te ayebi na ye ayebi yango tulungwaki awa tukoma eti kuna yebi mais moi ba erreur mike na banota c'est par rapport ya valeur ya biso artiste moni brigade aza mission ya mukete les phénomènes esobe kutu yo yebi donc ça biso ya batu moto okotambusa ngaka peut-être pona elengi ya mona mboka donc tant tozokende moni esengo na biso ezaka ndeni donc ça dit atali konda te to mona pena kia donc makambo ngo pena ndenge sengaki eleka mais ba na moi ba retard moko tam su ba instrument zo kende moi retard moko boye tam su boye bon nga na mona yike foko lobela e na ebite so brigade banda o yebisa ye mais nga pona nga na mona yike foko yebisa ye po ko respecter ba public wana donc ça dit il faut opesa ba tout programme ya bien na olobela ki ka bobe banana te na expliquer ki ka ke tala boye sina voilà déjà ba fan tu ya la DSOB ba be banana bon ta lobela ki ka zone ce qui na nzela pour ça la bien mais non phénomène toujours à moi sima na invité mais petite cara c'est mo boye phénomène abeta ma solo et album il fallait se lancer la musique mais je crois que depuis ma solo n'est bêta il y a 2 années passées voilà. Oyo et c'est réalisé est-ce que tika
ezali na oka mais komoni ke wana pena nzela no te okokana ote bon na ndenge continuer kosala Joyce omoni biso to apena bana oyo tokoli na bakini ozo comprendre totangi bachiki na biso correct mais tomeki kotante mpe vie pena na makambo ndenge ezalaka aire moko tobeti mpe bale koti mpe mandule banini tout ça donc ingoloba musique nayebi na ngango mpo na ya mpe na orchestre na binisa nga mpe na binisa mpe bamusicien ebele mpe babima na mboka oyo te naotanga kombo ya mutu te naotanga kombo ya mutu te me mokolo mutu wana aolinga ye moko aleki na télévision atangi ke abete mpa na nga te yo bimisa ye te azalaki epano me abimi na ndenge na bimisa ye te me babuta mpe toyebi ye te toyebaki ye te mpa na yo abimi nde place akei azalaki epa na yo bon yango te vraiment na yo oloba donc naoloba mingi ke monde ya musique mpe touti na musique tobeti tout ça nakotaka mpe studio na meko na bana obeta epai ya lui onema obeta disque na nga mais quand même nabisaka mwa chanson moko ya chanson patriotique ya Congo mon pays toyembaka bavie na nga bajean goubal bazoe bela banene à l'époque donc ça dit quand même chanson wana ebetaka mais namona kosangisa musique na théâtre donc oyo ezozwanga temps oyo mpe ezozwanga temps donc sikoyo lokola vraiment bafanatique oyo mingi bayebi ladi esobe bayebi nga na makambo ya théâtre ntango ozolinga ndule ozolinga ondimisa bango eloko moko boye oyo bango bon namonani sikoyo nakomoluka koperdre bango nabulaki kete fo nazonga monde na nga koto wana mpe déjà ya miziki bawera babeta yango beya danger baji babeta yango deya bavie na biso bamokulu baji mpe babeta yango danger tomoni mpe bavie na biso quadre barambo babeta yango danger bavie na biso bafélix bazekwa babeta yango danger bamasa na biso bafere bafali baobeta yango danger baroi soleil tomoni mpe badj abdul mpe baobeta yango danger bosiko ngana yakasabati na bandani na ye te na baliste donc babrigade mpe abeta yango danger yo owa moto apolémique yo so moto alandeli oki voilà donc toloba que au moins que il faut tika na yo et voilà et sobe par rapport ya mais projet wana ya li donc otiki te ezana na tiki nanu donc opemisi yango nanu mpo mikolo oyo tokontrole na mwa mosusu mais okontrole na mambo ya pib na pib na théâtre po alobi eso bazali na mambo na pib te ezalaki vraiment te c'était plus comédie théâtre noka nde ezalaka mais ntango obetika elo moka obeti sali mpe rage est-ce que s'attendait que ça peut succès à bongo nayebaki ndeni nayebaki parce que nazwaka temps non ya bulo na ngati Joyce po bapibe omoni ngati yo ndenge osala émission no boye ntango obengaki déjà le phénomène bainvité nyonso tu bandeko nyonso tu namonaki mpe Blaise créateur alekaki awa namoni dj abdul aleki namoni na askin aleki donc ntango ozali deya obengi bainvité na yo bayebisi yo ke tokoya yo moko ozali déjà na 90% ya assurance oyebi deya ke émission na osala lelo eleka bien eza wana ti ntango ozoprépare eloko no nga ntango na oprépare sport wana nayebaki esimba mpona nini natalaki nalukaki nasala oyo nanu bato basali te ozaki inspiration wapikaka tindindindi mpe simitindi elingi oloba nini kitindi la force plus énergie wana eza eloko makasi eza nango kaka elingi koloba bongo to yo nde okanisi bongo oyebi geste elobaka mpe aire mo boye koleka parole so nayebisi yo jose yaka teya kobengani ozo mpa donc na place nalobaka kaka eza makambo ya force natieka boye natali boye so obi force énergie na oloba makambo ebele natieka kitindindi donc esangisi bamakambo nyonso tu babopikiliki na kati omoni neti eza oka alokola neti baexpression neti ve na biso mokulu ndenge alobaki ezaki ndingu fimbo ya moko ezaka nde bato ozo comprendre donc biloko moko ya ndingo babuli kaka tellement biso oza babuliste tobulaka trop nde omonaka biso boye tobulaka fort source inspiration alors source inspiration nango eza travail et puis na baprière na nga na baprière so mpena nasenge mpa nzambe na nga nangi nasala eloko moko boye azanga otyanga boye te vraiment donc nzambe mtinspiraki yo donc wana eza mpena bainspiration ya nzambe donc na travail na ngai nalinga kotravaille mingi. Et ça te fait comment voir que
puis Boana et Sali Lissou, pour photo la vérité, hein, puis Boana et Sali Lissou, peut-être théâtre ou les caca. Et bon, moi, je suis après, Araka Kindi. Non, il y a les bossons, tu vois, donc, de bien justifier à la fin, quoi. Puis Boana, la désobé aux alaranayo, oui, au bêtement en bois danger, au salaire théâtre, nous les caca. Mais puis Boana et l'amour, c'est Lissou, et Sali Lissou. Comment on a que puis Boane apporter peut-être quelque chose encore de plus et ça donne des et puis sous force c'est sous puis bon sous ouais au monde kasi yango on a donc il m'appelle aussi m'appelle faut ça même 1000 pas faut banana na première pas au bois kana un pas tout ça donc ils a que le moko nga ba ça ba publicité donc na ça ba publicité déjà en 2003 na bien meilleure star à pub par contre il y a agence mo ba pesa nga trophée et puis ba pesa nga billet avion bah bosso na kenda Afrique d'ici tout ça donc ils a été en 2003 nana ça na ba publicité nga ça publicité mo bo na Brazzaville ya flat mo bo ti na ozonga so mboka mais ba na internet et ba na makasi ko tanga na so kombote et ba na makasi publicité ya flat mo bo na ça ba publicité ba kandi ya bon ko tanga kombote ya biscuit na ça publicité ya biscuit mo bo et ça la ici ozonga point mais ça na ba terme mo boye na ba na osala ngo soute mango ekata na inana bon alors batu banolo batro babi que phénomène et sauvé to dire comme kasi ya sikisaka batu na scène na théâtre plus ce qui a na ba one man show ninga na ba production aza makasi na ba spectacle mais makambo wana neti eza makambo na ete na banda oyo kapi et puis ne batu baloba ndenge wana air moko boye ba société wana batinda rapé batu na bango ba sonde donc peut-être dans na sondage ba yoka rapé que phénomène aza makasi na ba bon ça va pas mais yaté tant sou yango marché banda yaté mais nga sou na nga ka ke mukolo marché ya donc ça dit makambo non surtout ba ouais c'est ça tant marché ezaki marché ça na blague parce que ceux qui na rata ki bo wana ngoza ba confirmer que na ki au moni makambo to lobaka on comprend na ki na droit ya ratiti et puis tinde na ko ça na ba biloko mususu ba to nyonso tout boaki na moi ba doute donc vous doutez sur que boya besoin plein donc il y a les voilà et phénomène par rapport c'est comment est-ce que vous avez une bonne relation à Saï na fiston oui oh parce que les gens disent peut-être que phénomène Mikolo baza moi ba yo aki na ngola oye mama oyo kele je sais au communication qui réponse ya yo na répondre dans après mais na plateau ba question nga ba réponse ya yo bien que toza musika to yo kaka batu ba kumaka phénomène ba rano netika bomba jeton na ba pipe na invité pipe community ba bomba nini ba polémique bon ya lo ba nini nga na lo ba nini na yebite nga na tuni répondre nga yo répondre nga na tuni nga na lo ba te na pipe ba détail yo répondre nga est-ce que boza ma relation na bino bien et toi la relation bien lobi pe toi na fiston c'est au sala na none za na mascarade te biso to sala lo te tout ça là n'est l'autre toi qui n'a pas na studio donc ceux qui ba chaku kuno ceux qui simbite tika o ceux qui nini soko moni simba so tiko fushe ya so pa wana wana za yete so tali na spot wana za poto mo donc biso to teka ya masa mso teka kana na epe chaku na lobaki ya yote alobeni ka chaku normal yo di chaku te nga ebite na tuni o nga lobaki chaku te nga lobaki chaku didi kitindi nga lobaki chaku te ok voilà donc voilà on signale que ton vraiment on a tué nos ajos ba Jocelyne pe bazali ozon fois donc ça muto mtalobi oye voilà donc fidèles téléspectateurs bon comprendre bien un autre qui colle électrique parce que tout comme électrique beaucoup mais on encore boire short quoi voilà la dit subit trop chité hein par rapport au temps et tout subit ma solo ya cas grave pièce un peu les la chaîne mo quelconque c'est comment ouais cas grave to comme na suka bato bazolanda ngo vraiment ndebo bandaki yango merci oui bosi sango bola na open na suka bino mo bomoni leçon onini ezali na kati ka grave parce que moni biso netinga comédie na otikate pour naza le roi de nga ko sekisa na otikate mais quand même kota leçon pe nozo mona bato ba la comédie eza même message eza na kati donc biso pe na wana eza style na biso ndenge to travailler donc nga théâtre soki ya na comédie théâtre eza na ma eza na ba il y a posé question moi le roi de rire là mais par rapport au temps j'espère que Réel Patron permettre